que tu sortais avec une fille des Mamolangui. Est-ce vrai? Je voudrais bien qu'on parle de ça, mais comme elle est mariée aujourd'hui, avec beaucoup de respect, ma belle famille Naïzali, mais pendant qu'elle est mais est-ce que c'est vrai que tu as fait beaucoup d'aventures avec les femmes? J'étais un jeune quinois, au bali vraiment. Et puis après, beau, et puis succès, l'argent, oui, et voilà. tout ça. Oui, la gloire, c'est... La gloire, je dis, la gloire est liée avec les femmes. Il n'y a pas de gloire sans femme, non. Est-ce que tu étais chrétien affermi dans la parole de Dieu ou tu étais un chrétien musicien d'abord? On était un chrétien affermi, mais je te dis qu'il y a une chose, Christian. L'argent, c'est un mauvais compagnie. Oui, je comprends. Si tu as l'argent aujourd'hui, tu vois, il y a d'autres personnes qui disent ah, va-toi là, va-toi. Mais si on les donne la peau des chrétiens, ils vont faire des dégâts. Cette église t'appelle, 10 églises t'appellent. Papa, même pas ça. On va dire, pour draguer maman. Mais pas si on jamais la barre, bonjour, comment tu vas? Ah, nous, je voulais juste acheter un carburant. Ah, il faut que ça m'appelle sur $3,000. Carburant. Un carburant. Pour la station. Tu vois ton numéro? Moi, je n'ai pas honte de le dire parce que c'est mon passé, c'est mon vécu à moi. Comment tu as vécu la tentation, là, par exemple? Tu tombais à toutes les tentations ou tu... Non, pas à toutes les tentations, mais... Ça arrivait que ça arrivait. Oui, ça arrivait. Mais comment quelle était la relation que tu avais avec Dieu quand tu tombais? Ah, ça c'est une bonne question. Une bonne question. On avait une base, quand même. À tout moment, on revenait dans Sama Colonel. Le problème est que Big Steps ne les a pas autres. À tout moment, on revenait dans ma colonne. Nous avons pas parlé là, mais nous avons négocié quand ce soir, mais nous allons nous la grande dame, mais dans le cadre de l'actualité, tout est sous le lot. Copé ça va s'enrouper, ça conseille. Bandeko, morceau on a vu ezali passage ya Thomas Lokofé na chaîne ya Christian Bosembe. Bon, on a préféré na zo ou bien que ça na ngo kaka, peu près bandenge moko mais par rapport à la hauteur ya présentateur, hein. Voilà. Parce que récemment, on a l'émission de Gonabiso, comment il s'appelle, Mig Niema, Mikolo, et par rapport à la rumeur, il est sur Mike Kalambaye. Et la question à poser qui est, bon, après ça, il y a la même question. Il a préféré na jouer au candidat Otto Sabino, hein, c'est un journaliste professionnel, et puis, Bandeko boyoki introduction ndenge nini na tie moi temps fort maloba mo ya papa na biso Thomas Lokofé. Siko elo sepeli singa eza question ya journaliste. Atuni, est-ce que tu étais affermi? Avant na noto ya wana bokangelo ko na avant na noto ya wana to lobela likambongo émission tato auti ko sala. Et pas Yami Guinéma récemment, et ça les polémique. Kati ba morceau, ba tchétché na ba page, ba tchétché. Ba tuna ke sur makambi ya Zawadi. Alobi Zawadi azalaki batu bazali na sima ya Zawadi. Ba envoyer batu bazali na sima ya Zawadi, tout ça. Ba batu batinda ke na ko isa mic. OK, on n'en disconvient pas. Et cause à la paix solo problème de. Et ba tunie par rapport ya Kindumba tolo bango bien bino boye binga avec mon frère parler tolo bango bongo kindumba o bango bazala nango ba musicien surtout kindumbo bazala nango alobi boye eza justifiable boye ki mamba lobi wana alobi gloire est liée na basi y a pas gloire sans femme et a PC exemple ba fille mota mso rivate na vie na yo c'est-à-dire au colata musona ba kisien somo boye otalaka comment la ba Sephora comment les a Sephora mwana Soraya mwana ya Fatia moi sur banay o banero lo ba ke gardien ya Léopard alinga bala otala ba na ba TV hein ba Sephora Tshisekedi je sais pas comment les a Sephora lo moi bon hein vous comprendre kaka otala Banzanga Mobutu na TV, otala Anthony Tshisekedi na TV, siko mususu komi star, basi yo reva kutute, o bando banga na musika, o le yo approché bango nde bazo ya vers yo.
Ba kabelo am soso ba carburant ba $3000. Donc c'est tout à fait normal au kweya. Wana selon le kofi. Et j'ai aimé la question il y a journaliste alobi, est-ce que tu es affermi? Bande on a mambo ça passé hein? Ça fait couler des larmes. Bato yo, ces gens font honte du christianisme ba le kofi oyo. Donc bazo faire voir ba ola kisana batuke et ba pasteur bo bana na nzambo bo mona ba pasteur ba chrétien ba musicien ba nani et nazo ba kutu tena lobela ngonde nini na bitena na oyo batena lobela ngonde nini bande onanga et ama wa mingi journaliste atuni, est-ce que tu es affermi? Affermissement nakati affermissement toza na verbe affermir. Ko affermir ezali ko consolider hein, ko lendisa ko komisa mutu akemba yango moni Paul azoyebisa Timothée a format Timothée alobi na souffre comme un soldat, un bon soldat de Jésus-Christ. Et un passage moko ebisa à Timothée alobi ozalate lokola un ouvrier qui a à rougir hein, devant la réalité, devant mes pépé, la tempête, bambonge. Donc, ozala fort, ozala béton, ozala digne, ozala capable. Bandeko, Paul akutani, son les terres soit comment appeler ta apôtre Paul. Akutani na Yesu nanzela ya Damas. Batunye, atuni Yesu qui est Seigneur. Alobi na je suis Jésus que tu persécutes. Après, il va poser la question à la voix qui lui parlait. Nasa nini. Balobini entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Dans Actes des Apôtres, après fusion à Saint-Esprit, je crois dans le chapitre 2, Bible lobi, Pierre a télémi azuma loba. Plus de 3000 babomwani. Tant aussi ce que ça là, discours expliqué, Monsieur Bimbo crucifié qui boyna boy. Bible zoloba, les gens eurent le cœur vivement touchés, batouni, homme frère, que devons-nous faire? Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le na Yesu, hein, il faut tout il faut ça là. On doit apprendre chrétienté, qui bonzambe, et c'est style il y a vie un mode de vie c'est différemment na mokili parce que église veut dire tirer hors du monde. Il y a un monde Bible nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Le monde c'est un système. Tant que gloire est liée à la femme mondainement et effectivement mais na ki bonzambe te oui grâce topé gloire et attiraka ba tentation ba épreuve ba mambokili qui les belé mais kolobake gloire est liée à la femme et l'ingala neza mabe. Donc ezane tike non, tant yo komi na gloire il faut comme on doit basi. Ce qui n'est pas vrai na lobi Mindele généralement basambela ate. Mais ce sont des gens disciplinés ya ko sakanate. Yango ba mona bango so asi mati et s'il ba kita ate. Pourquoi? Et ça parce que bazara na ba discipline moko boy, bazara ba base moko boy. Oh David Beckham, oh Cristiano Ronaldo, bazar bato ba cité hein, bato na bomonaka, bazar bato ba makangu kilité, ndebiso ba fréquente aux alara. Na Afrique en fait, mobile aux anabasi beleze le monde normalisé ngo. Ce qui fait que même na bonzambe muto bongo le motema, mais le fait qu'à mobile et surtout quand on a moins succès comme na mbongo donc il trouve ça normal qu'on a makangu partout. Yamazolo ba keno gloire ezali na basi. Na Afrique wana surtout na batango kala so itata mo boya azala na mo ba mituka na ya mona mo ba mbongo azali douani aza soki loko nini aza soki na ba nini na azana ba 3 4 5 femmes to normaliser et pourtant eza mabe bibliquement parlant kakate par rapport à ba conséquences na ba retomber eza mabe donc plus grave so ko na Bible eza mabe. Mais et à mingi va poser question, est-ce que tu étais affermi? Une personne affermie a repéré sa question et réponse à boité, a koloba boité. Problème toi na ngokande na auto ebisa bino awa. Ba to belel ba na bonzambe. Ba la kisi bangote vie chrétienne. Ba la kisi bangote chrétienté. Ba la kisi bangote lolenge ni mwana nzambe sengeli abika. Et ba to o mingi ba briller pe ba épreuve. Parce que tant que na bonzambe ba la kisio ba fermir yo ba pesio ba fermissement ba la kisio il y a des épreuves qui viennent
ba épreuve yaka parce que nzambe il faut attester yo selon Jacques 1 Bible zo lo babota la bon mona ngolo la sujet ya joie ba épreuve obino bozo le kana ba vie na bino parce que après l'épreuve me marque persévérance et me marque belé en fait eza processus moko oyo ke mutu awuti na mokili na marambo mokili mais aina bonzambe siko il faut avoir forme mususu mais malheureusement généralement les amis laisse-moi vous dire bon monde va chanter chrétien ba musicien chrétien sur 100% 95 ba bon wanate vous serez choqués mais c'est ça la vérité 5 wana mususu mingi so holandeli bazana ba appel ministériel et so mon musicien chrétien azana souvent ils allaient rapper au monde appel mutozala liboso apenda ministre de Dieu mais azapena ministère wana yoyemba bangonde bazala sérieux ya moko nyonso pété ya moko bangonde bazala sérieux mais o bazaka banduleman okatoyebi banduleman bolali bolamuki bosutuki akomi prophète akomi pasteur batute ba populaire moko donc yako sakana te siko tango mati akomi na gloire ba tentation ne komoya basi wana bakomi ko landa et David a tié ses 1000 et Saül a tié ses 1000 David ses 10 000 allez abimise libino sko vrai na tire na ye moi na nzambo za fermer olo babilo rabongote parce que déjà basi wana tango bayaka ba visa ka eloko bayaka en 20 bayaka aza esa na bato mususu nzamba pambole nzamba tomboli mais otali forme na mwasi mususu azoyaka nde mo abutoloba na y a pas parallélisme sikoyo kanti mwasi wana azoyaka pona succès na yo aya pona kombo non aye lelo mususu omoni eloko esali ke ongala eloko esali ke o attirer bato eloko esali ke balobela nde eloko ya zoyela yango moni basila neti méga généralement na otila bino continuité ndenga zoko expliquer et comment penda na moment moko moni mutu penda sili mutu asili yeba olobango alobi ke tango ayaki potonde place carrière na ye koma ki kozwa mo ba problème et comment penda na moment moko il était resté seul avec sa femme basa mitema baza il avait même coulé des larmes quand on l'a posé des questions par rapport à babambe mama bemingo ya sala mwasi na ye alelaki abi c'est une femme à féliciter parce que so ezaki yete tam sunde la divorce ta 10 fois effectivement net ba José Nzita babala 3 fois moi c'est José Nzita liboso non après ce témoignage à lobi nazana ndako mukomsu na kamwe babinga balobi na José Nzita osa dot what quoi et puis ezaki musika te na ndako na ye ezaki juste soki après combien d'avenir abi na kenda na kota na lupango wana na bimisa trouble ba bisinga mama oyebi ko violer na loi parce que la minute on des aboué toko salo mabe awa po ezala bongo ezala bongo violation à domicile okoti na lopango batu OK bimisa bitumba ata so ba bomi OK perte na bité na balo a poto mais en Afrique bon c'est vrai peut-être ba okona na minu na bandenge mo bo mais eza yo no muto ya luka des autres na lopango batu ba bisi mama zonga na ndako na yo parce que ndingo ya toko salo mabe OK perte tant ayoki bongo assez calme azali na choite azonga ndako vous pouvez imaginer ovani na ndako babengi ba biso ke no mobile na zobala ba via bato yo batu te bato bozo mono ba yoki sa batu soni akoma penda na moment moko asili pasteur na etanga wuti pasteur na yaye na France wana tant fumu a eko relever a eko motiver bazongi na mama nzambe alobi tant ba romo pese micro azaki so azo modérer batu ba obima le kofazu micro modérer batu ba obima pour anine témoignage ndumba wana te mabaku abetsa batu mabaku siko dites-moi si c'est dans la volonté de Dieu que mutu soit comme la gloire il faut basi balanda il faut la basi nyonso il faut pourquoi siko batu ba koma ko éviter pourquoi batu ba koma ko ridiculiser ko minimiser ko mono lo pamba soki eza ya mwana de portion to lo na yo des fois mona ke batu moko des fois maele pe ko on dirait bon au moins ya pe ma maele te zaka que moni son nzamba nga exposer yo moko ko yeba te na public oloba bilo moko oloba te oloba bilo moko oloba te bande ronanga kandi na ebisa bino ba émission ko ça les belé ba émission ko ça les belé
il s'appelle Carole aza moko ya bana basi. Bon, je crois na otela bino voice wana. Na otela bino voice wana. Kana suka ya émission quand ozolanda patienter ti na suka, ba émission na ngeza milai penza te maximum 30 minutes. Mwana mwasi oyo moko ya ba fille oyo Michael Amba ya bomela libala. Nièce na ye récemment batumo bazali na live na TikTok a Mati. Alo bana pasi na motema ninge libala ya tanti na bango kufa. Ndenge Serge akanga bango likolo ya mbetu s'il vous plaît. Likolo ya mbetu. Libale kufa lelo oyo akoma mitelengano. Abeti lisolo ya une certaine Jennifer. Tara na mboka na bango wana soki na Canada kuna bisika bazalaka wana. Parce que Carole ana mwana poto. Moko ya ba fille oyo penye la tanga iba kombo. Je crois tanga ipena Jennifer wana sona bosanité. Abi Jennifer aza fille oyo abala mwana muke na mbalne babolingo za penye ya bo mwana wana. Yepe même ma yeuto azoka même na zemi ya Mike akenda kolongola yango. Bandeko na ngai libale kufa. Dites-moi quel est ce Dieu bino bo servir? Que semence nini o bino bo anango? Kokwea on est humain, on ne disconvient pas. Bible lobi nous branchons tantôt d'une manière tantôt. Mais bino tina niveau ko bomela basia mabala. Vous servez quel Dieu? Vous avez quelle semence? Mais non, nga bato yo en tout cas bandeko bolimbisa nga na koloba. Bible zoloba prêche la parole en toute occasion favorable ou non. Reprend censure afin que l'homme de Dieu soit accompli. Na musala o abengameli asala. Te kibonzambe balakisaka ngo mutu. Soko uti na mokili o amo pagano. Tu viens entrer yango bomoni lelo na église on a ba problème sérieux. Trop de dégâts likola makambo. Mutu uti na mokili aye na église. Mbala moko bozuye botie akomo beta drum. Mbala moko bozuye botie akomo yemba. Mbala moko bozuye botie akomo ko modérer. Azu ya fermissima te. Ayebite musalo o ya yeko sala. Basala ngo ndenge nini. Même ba extensile ya église on est biloko ça sacré, c'est pas n'importe qui akoya ko simba. Ya ngo mona ba chantre. Ah franchement, non. Bande wonanga. Boyebi ba église lelo ebele bonzambe zalaka na ngote. So penza bonzambe penze zala kineti batango akalata ba réveil bandaka sika bon nimela ngai. Ba église belende connaîtra ba très sérieux problème. Na bi passer mon a travailler na ekala. Apesa biso témoignage ya lobi. Ba période doit ba réveil bandi basika na église nzambe malamu na ebité na branche nini. En pleine ce qui convention, ce qui est loro nini, ce qui nini. Bobi eranzaka na moi break bo PMI tout ça. Na ebité so pesa ki avant kilt. Ba yembi kande bazana ba via sanitaire désordre wana. Oh, obike mi balé bazaki na banda ko bima. Non sina mobali. Ba ke beta na bango penalty ya moi rapide. Tabatu babanga nzambe te bazali les amis. Naza parfaitité na obeta tolo te mais to ça va aventure na mambo mususu ya nzambe te. Ba ke beta na bango penalty na bango après leki na ngo pe après ba yepe ba koti bande ko botu na ngani. Ba bandika ko yemba boy. Kilte bandi, guitare. Ba tango kala ba église ezaki ndenge eza lelo te ba ko banda sika église ta mususu ezaka moi pavement ka ya sable bzelo mais isa moi makasi bandeko mabele guitare kweya e kabona na katikati guitare bukana nde na mabele parce qu'on a tellement na discernement à comprendre que il y a ça ne va pas ici. Tu peux pas approcher Dieu n'importe comment. Et puis, ministère à l'Oyembo, eza aventure, eza blague, eza toilette, eza le remote. Non, oso prester, osa netimote, mais ce que yo oso pesa message na nzela nzembo. David, milimo mabe bima na Samuel, na Saïl, na l'Oyembo David. Et là on est celle qui milimo mabe bima, c'est sainteté, beau santo. Yo on te sozam to la basi n'importe comment au atteindre niveau ana. Jamais. C'est quoi Bible le celui qui nous a appelés saints. Nous aussi nous devons être saints dans toute notre conduite. Bato yo bazala fermité. Bato bazala fermité. C'est le Kofé et les autres. Le loba succès si la banga le sila ya ki ma poto poane. Akoka kayute. Azongi lima muna koyemba na Kongo ebike. Soki na beti moi tourne église ya passer Marcelo na Tongo. Nasuka kilt na $100 te.
Na bi question soki dimanche na tamboli na moi 3 églises na arobima tamso na moi 250 moi 300 pour ana kombo à part wana moi banzonzing moi ba mini concert so na kileki ata pas petit na ba kenda abeta moi lever les rideaux au katela neti azana abeta concert il y a $200 dimanche ati et solo ko fallait ka abeta moi lever des rideaux et on dit ba kenda au finir ta moi 200 a viena eti c'est ça leur vie. Atali kayo poto na malinga na kokate pardon azongeli na ba shida na ina Congo azongeli na ba koyemba na ces gens bato ba okisa bato soni donc émission bandeko sali maman na polémique les gens en parlent bato nzambe et les chrétiens se moquent les païens pardon se moquent ils se moquent de nous les amis bako sekabiso bazo sekabiso likolo bato ils font la honte du christianisme. Bandeko nanga pona zala mulaite généralement za bavina bango et bano ba obima mikolo yo parce que bana balandaka lokolo ba yaya inami récemment to solana ya prophétesse azana Congo abinanga mère po ya benga mère abi bano mon ba obima siko mikolo yo alobi bango ya pro max abi no mon bakalamba bazana bakinduma mo se koma kadike bakinduma mo demode ya kala abi bano bobi ma mikolo ba fiston boy banani abi bango fiston boy avant ba la mikolo leki moi moi poto no futela yenda kuna limité et ça li que moi sur na sala maman na surprise nzoka nde ya cha moi sur na ndako bavanda kana bango fi wana ya sala surprise boy pou akuta modèle abo ablo fiston boy libanda na soni na miso bato histoire vraie 2 ans passés na sala émission mo kana chaîne na awa moi kala Paul Bakenda abana obima na leki ya productrice mon apoto produisaka ya zoni manaleki nae productrice pas monika ke bien ti loko moi famille ndulema na yebani et ça la moi bien sûr abali petite sœur a tchetcheli abakiseli pe moi ba point ndenge za la kara moi jeep abane ko vana ndako mona na soki na uleri wana ndo futa te et bablo moi ba jar wana malheureusement contrat basignaki basalaki mikanda te basigna ba papier te et ça ke productrice na kanda abotola Paul babiloko wana nyoso eloko nini eleka abokisile ke productrice biaya yoki na kanda wana ayiko débarquer Paul abana ko kima na ndako wana parce que ando futela ndako wana ando futela mote ando fana ngo gratuit na compte ya famille ya bulingwa kende ko kota et na suka ngo babotola na jeep babotola na motoka. J'ai vérifié toutes ces informations avant d'en parler et il y a même peut-être une émission parce que j'ai un petit frère avec la guitare dans le temps à combo na été azala souvent na bango et où tu me confirmer après ça on a des détails mais sous na mukuse ndebo mona bango na bazala batute malgré ba fission na babali avant na bala sali ba dégâts combien pour que bala to beti masolo ni trop na chaîne ba lord lombo ko lobate mususu ye wana ye pa van bala imaginez na libala na ye na jour ya bénédiction nuptiale bato bayate ba inviter bato ko inviter bato do bato ba ye eza bato ba pointer ba moneke boy ba biloko za ke non na ko telemena libala oyo pasteur abangaki wa libala ya ko kufa ya mwana wa pasteur abangaki do ba bato mo ba poli tellement que c'est compliqué. Nayoka ko te paraîtrait à tout et moi et ni swana balarana na mwana ya pasteur Léopold Bazara ba master ndoka ne ba ngombi bale banoli abord moko mususu ka ndenge zalaka na représentant chéri na ngai Lord de Lombo. Bref, tokangi parenthèse. Au fait eza mawa et apasi bazana eloko nzambe ebele bana eloko nzambe mais malheureusement bazala fermité et bayena lo yenge na musala nzambe ya mbomoni lelo ba dégeza tellement makasi et basila mabe pourtant musala ezana ya kosala et ana moko na bomba ya Jérémie Mbouyi bande otoyebi o yemba fololo et fololo nanga et nzemo za sunde nini na bolingo na yo sukate nalona yo na motema fololo mo pango na ngai na no elisi lo pango na buto ezi malasi bandeko frère wana ko yanena na poto
moi si abato muto bengisa ye mama mo mukolo maza marié nanda konena mobali na ye tanga ye France amoni ke mama mukolo na rova na eta kimia e Londres na Londres tanga ye asali ba dégâts na église on a banda ko prier anobi mala ba sœur mibale que moi je connais très bien de les solo te que ya ko fonder ko inventer non ngai témoin abotana moko okuta abotana on était des amis à l'époque et moi na mobali lona ba ngaba bomaye a escroquer sœur ami balé musumbongo soit plus de 5 000 livres sterling soit plus de 4 000 livres sterling bino webika bana poto batindele babandi ngaba bomaye na DM5 studio ba bete nzeta Belzebul na mutu kuba nzamba monene garçon wana kima prophète moko azalaka na Londres bat bayebi évangéliste boyanga muta bombaye babandi wana balanda ye tibisika heureusement ta bakoti nzambe kanda sala mamuna isali ke bamuna kaete babaluki bakei bien cagoulé imaginez ce que so okufaki bande ko frère wana aka na mongongo kitoko te mais na message ozoka nzembo nzambe oloba keno effectivement on nzembo nzambe ba grâce moko bandeko nazana sedene na ndako so na oyoka na lela ka ba Seigneur why God why batumsu ba seré ba lukata voix boye ba lukata koyemba boye connaissance boye maloba boye wapi mais bota lelo grâce hypothéquée ayoka na soute basila ka bongo basila ka bongo baza ebele boyoka bango soute za rasise une année 2 ans 3 ans bon une année 2 ans 3 ans bon ba deni ngonde ti lelo ba garder ba dignité bazala bato basala pe ba erreur mais omoni conscience muto na bonzamba solo conscience olobela ye ke ete elokote okosa mabe mezana ba mambo mwana nzamba kosala te badeni ngonde ba pe bato ba fota pe ba Patrice Mubia iba mi balete tango ya zolo bana en terme ya succès Michael Ambai Toto Malokofi baleki Atoms je ne crois pas Atoms c'est plus jeune que Atoms ça elongi mabe il est beau mais pour nini asala ba dégâts neti wa bangote mutu na meleli mbondo te mais ti lelo dignité wana ezali valeur wana ba garder pourquoi ba batela bonzambe na bandenge moko boy parce que s'il faut basala pe ba désordre ko boma mabala bato ba ko sala ngo pe tam susu ko leka bango mais pour nini ba misusu wana te ka bino c'est bandeko oyo za ma mingi ya pasi et je crois na mo chité na otela bino continuité il y a témoignage naïe et puis na ocha morceau il y a témoignage il y a nièce il y a